La force TKL TV Tolobela yango Christian Siku émission Mikolo sur YouTube. La force TKL TV Tolobela yango système Mikolo Christian Siku. Mbote na bino lisusu balandi ya émission Tolobela yango émission epesa bino toujours actualité ya solo émission epesa bino basango ya makambo etali ba couche ni surtout ya République démocratique du Congo lelo nazabongo na esengo lisusu yamba moko ya basali na nzambe na kombo ya l'homme dédié Papi Kilolo ndi na message ko benga l'homme de Kukao pour ya betara ba Kukao le tozana lisusu pour te beta masolo par rapport à actualité on ne se dit que c'est faire circuler na famille politique ya IDPS, famille politique à IDPS, coalition ou cohabitation, to éviter, ndeko Papi Kilolo ne akopesa biso li solo, autre sola lelo. Émission lelo ça la plaisir na ba téléspectateurs ne ba lingara émission Tolobela yango obo lingara bongo. Votre humble serviteur Christian Siku l'homme Tolobela yango anti-choc, na sabongo na sengo sur ya Mapembe na ngai, Christian Soumaïl, ndeko Papi Kilolo bonjour. Bonjour Christian Siku. Ndeko Papi Kilolo beaucoup de temps au limobiso mais ko lebele au moins na rasusu te to bito kota ki retraite ozala ki wapi o batami ta mulai c'est dit à quoi bon na lobango souvent to zana mboka mboka bitumba na benga ngo champ de bataille c'est-à-dire soko za na Congo soko zo bunda te yebake ba bundela ote yo moko fo bunda donc soko moni batamu susu to zo mona na te ezaka retraite te potoko c'est la ba retraite makambu te. Ils ont retraité, mais tout le monde a été pour na activité autour de yango peut-être koluka moyen ni yako vivre quoi. Koluka moyen yako vivre, c'est un peu ça et y compris pena makambo nzambe sana kati. Mais to ba tout le monde a été pour na to côté retraite non, mais tout le monde a été parce que makambo c'est belé. Koluka pesa koto makambo nzambe zali, invitation mususu pe à okende ko présenter évangile. Et zali donc makambo c'est belé, c'est la parfois la période mo tellement saturé na ba biloko wana ndo moni créera moi ba absence wana. C'est un peu ça. Écrire absence ndenge ndeko Papi Kilolo la binga na lingara mingi avato banda non vraiment émission puisque bato bazai belé ba olanda biso na minute oyo o balingara ndenge olobaka moi exhortation moi ya 2 minutes pa maka bana nzamba olanda yo. Ah merci beaucoup Christian Siku. Webi ngai na yo tozaka ba panzi sangwa ba panzi sangwa raté mais bato yote ya sango malamu parce que grâce ya Tolobela yango on appelle de komoko ayoki évangile vraiment nzamba pambolo na côté wana pour te reconnaître au moins temps nzamba ebisi yeso batuni ndenge to kosambela abi voilà comment est-ce que vous devez prier notre Père qui est aux cieux c'est-à-dire nzambe azana likolo ya makambo nyonso pour kosambela que notre Père qui est aux cieux après bana ko senga biloko mususu merci le lengo zakana likanishi wana eloko na loba ezana eloko mona otanga mikolo Christian Siku ezana Genèse 6:6 eloko wana so na tanga wana obandela ngo kaka bilobi l'Éternel s'est repenti. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Donc l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Donc Nzambe ayoki esali passe. Comment na kila mutu? Obiso mutu akeli et puis a regretté. C'est-à-dire que échoué. Et on dirait père aboti mwana ma regretté ningi pas ni na Nzamba salega pesa mwana ya boyi. Donc Nzambe il y a une partie mo ya Bible Genèse 6:6 bandeko bakotanga bakomona yango Nzamba s'est repenti. Nzamba yoki passe nenga sali mutu. Parce que na biloko nyonso Nzamba kela. Mutu nda compliquer Nzambe. Parce que mutu azana no ingrat, aza irreconnaissant. Mutu azana ba qualité ma bebele katina ye. Ndo moni Esaïe lobby, ma bele tala lo la yoka, Esaïe 1:1. Ma bele tala lo la yoka, mwana na boti lo tombokelinga. Donc celle même nyama yebi mukolo na ye. Mais mutu mwana mutu azoka koyeba mokeli na yete. Donc c'est un peu ça et ça la passe mingi. Tala le monde to vivre le monde ingratitude. Monde ingratitude na niveau moko za na mutu te. Ingratitude ça sur tous les plans. Ingratitude, c'est-à-dire que mutu aza bongo alingio lelo lobi awangani yo. Bo signer le contrat lelo lobi ekufi. C'est ça l'homme.
mutu aza wana ndo moni nani job alobi qu'est-ce qu'un homme pour que ozwa ega otala yepe avec na mise moko favorable parce que mutu aza ingrat donc eloko ata na sokango na makambo likana na mboka na biso et ça la nga passe na bika avec tant to développer to meka skolobela wana mozindo merci. Tokomeka kolobela on a Muzindo, je pense que les téléspectateurs nous bolingara émission Tolobela yango. Je pense que cette émission d'aujourd'hui va faire plaisir à mon vieil akati, mon vieil idéologie à l'aide mon konza ba conteneur Fallon Moussassa en direct de l'États-Unis na kati Colombie. Ndeko pape kilolo ingratitude to kinonga malamoko yango lelo yo tala mwana yemeli bino ingratitude. Oza mutema mabe okokende musika te. Tant qu'on regarde nzembo achala mwana wana ingratitude na meno po betili solo ya ndenge bible solo ba ingratitude wono mona teke chala mwana a touché mbala moko ki ingratitude ya Félix Tshisekedi parce que lelo oyo coalition de 27 Tshisekedi na pouvoir mais lelo oyo Félix Tshisekedi a baluki nae abomi alia sa coalition yo sali ondeni. En tout cas merci Christian pour na motuna wana o mona ingratitude oloba obi même diable va tout so za ka ingrat pona e même diable va tout so va za ingrat pona e. C'est le diable a monique n'est ni tipo ayo betanga virgule na pesi balar na pesi nyusto na mo 5 sacrifice akimele pa nzambe mi pe ingrat mi pe ingrat yo bendi ba plan nga et comme tour que no diable siko récupérer sacrifice okimele mbala moko pa pasteur kasi yango na Félix Sali yo siko le bien en angle ça dit que mutu na mutu azomo ingratitude na kwa na ye mais ingratitude ça siko na beloko moko oyo bango bazolo beza ingratitude ba tangela na spending. Oh. Mais aspect obiso na bino toyebi ke moto apesa ki pouvoir ayebani eloko ndina zolo na ndipende ko moko pe ya mobali azolo babiloko ndengo wana Charlie Prince azolo babiloko ndengo wana oh non eloko vandi si au place wana ezaki coalition mais ngana eloko moko eloko vandi si Félix place wana président Félix Tshisekedi eza vote eza coalition te yebana batfu baba beloko wana yo kanisi ke no vote ce que ça la que vote c'est le magité bakene ba fandi ba négocier sans vote. Est-ce que o gagné nzembo tsala mona bien bon na obele banzemu tout ça la sérieux je suis un serviteur de Dieu na banzembo penda un peu profanité mais owana na yoka kengo moi quelques secondes examen ozwakita te problème ezali boye omoni ndeko na biso na tango zo yemba ngana na to bisango awa na to bisango yango awa même banganga bazaka pena ba disciple même vrai nganga na ba disciple na ye. Vous comprenez? Donc, mutu so tout a yemba pour na ye. Na iso eloko moko Christian. Oyebi ke ceux qui nzambe lo décision que ne fona kanga sata sele mabe mingi. Oyebi ke na ba to tele nzambe. Ils na ba to tele nzambe ke no te nzambe tika. Pourquoi ba to ba tele nzambe? Ba tele nzambe ke no so kangi sata sele ngai fona kanga bar. Ceux qui nzambe kangi sata donc ngani nzamba kopo nanga ekokufa. Fona kanga bar. Il faut tika kindumba donc c'est à dire que cop ngana salaka cop o déjà banda mukile banda ça cop diable siko tango boka ngasiko mettre na biso diable ngana kosuka wapi c'est à dire batu nsuba défendre bongo ata mutu na seki mutu ma di fait que ngana fifa côté kuna ce qui mutu akoyi ngana kokoya donc na ko défendre jusqu'à la mort donc problème tout ça na niveau wana to défendre mutu na biso tina kokufa parce que azala mutu ma bazala mutu mala mais ngana dépendant ande kuna c'est ce que la za ingrat na nini tout ça la sérieux tout ça la série n'a rien à répondre de solo bana au coalition de 27 wana yo zali mo basala coalition ce donc coalition ngolo ba no peuple souffrir mais alliance wana batu ya FCC balobi ezana ba témoin to basala ki ba corps wana ezaki accord mo reconnu même na niveau ya SADC na niveau international mais lelo oyo ndeko Tshisekedi a se décidé pour comme na monopole ya pouvoir abalukile baningo mono te ça trahison na ingratitude Christian Sugonev savait le romoko. C'est que ceux qui musuneli qui makasi bele yango na mbeli musuni ceux qui makasi bele yango na mbeli na tolo bele mo exemple mo na tolo ba ya nyamo babomi na ndenge ya norme ya mundele na nyamo babomi na ndenge ya norme na biso ba congolais norme batu mwindo bi que ça de nyama différent mundela ko bomba nyama ole peso senti que na musuni nyama eza bien quand même ngomba na pesa e kongola bomae senti que no musuni congolais donc ozo kata ngo fufukama pona musuni le kata de folie yango na mbeli c'est-à-dire que nyama mundela zo boma nyama na ba norme a côté na machine à distraire nyama kati moto mais congolais zo boma nyama na bitumba akangi nyama kati ba koyi na se donc nyama zo boya liwa mais elinga bare su yoka sike nyama wana niko so bare na kanda wana yo le musuni bien l'air na no bare ki na méchant ndombe be musuni makaso to liaka na ba parler na ba restaurant partout musuni nyama wana boya ki dae nyama boya kufa mais yo lingo bomeka na makasi
musuni soki eleki makasi parce exemple mpona nini musuni soki eleki makasi bali yango na mbeli mon frère soki namoni ke libala oyo tozomarche bien te même na kati ya libala mwasi oyo bali opeseli ye mbongo soki omoni ke bozomarche bien te po ani mo divorce exista c'est que lelo topesa ndeko Martin Fayulu raison puisque Martin Fayulu ayebisaki bino basalaka association na ndoki te omoni ndenge esukeli bino lelo après mais c'est la situation na ndoki te oyebi ke nzambe mpasi edikisaka mais bino bebeke bato alambomaka moto wana asalaka mabe moto wana me boke kolokana ensemble ndenge nini lelo ekomi ke libala ekufa te mutu mosusu mpona kolonga efo koma ndenge yazali mutu mosusu na vie ezaka bongo na vie biloko nyonso te bakendaka na forme moko te président Tshisekedi baza deux présidents RDC mobimba oyo bakoti na pouvoir sa makila président Kasavubu na président Tshisekedi bato nyonso oyo kotangela bakotaka na minduki bakotaka na art bakotaka na bamakila basuccesseur na bango la preuve ande basuccesseur na bango basalaka te ozo comprendre mutu oyo kosuccédé akufi c'est le président akoti na banorme normale na kati ya Congo nomoni bakongoli toza na difficulté komaîtriser président Tshisekedi ndeko Papi Kilolo ozokumisa seul président akoti na banorme nyonso tu makila etangi te mais bongo topesa longoni na ex président Kabila c'est grâce à Joseph Kabila nde asali passation ya pouvoir alternance lelo oyo Kabila komi mabe apesaki bino pouvoir lelo okomoboma libala avant très tôt moteke quelque part eza ingratitude ya solo oyo tiala mwana ayembelaki bino coup de chapeau mpona alternance côté kuna nalobaka coup de chapeau mpona alternance mais kolobaka apesaki pouvoir alingaka eloko wana te mais examen bozwaka te donc maître avandi na ye alekisi yo yoza sirki examen tozwaka te bongo sikoyo fo tokendaki yango ndenge nini bongo Martin Fayulu aréclamaka lelo ti ndenge nini aréclamaka parce que ayebi mais soki baréclamaka na bapreuve non soki aye na bapreuve na ye na réclamation basengaka preuve ayaka nango te ayaka na preuve tozoréclame kaka na monoko oyebi ke ngani naza bona eza période moko na ntshiki nayebi pendaki no ngai natanga nanga bien te mais nazwa sikoyo nazwaka période na soki 15e sikoyo naolela sikoyo ndireke bamonake nazalaka mayele fane na ma premier bamesinga 15e ocomprendre parce que ngai mona yebi ke ano natanga na badistraction ebele na bimi sikoyo na place mwa mosika sikoyo namoni ke na pale na place bangangelanga na ndako nabi te tika ezanga banda kolela namonake non prof aa moto mabe mon frère passation eloko moko te esalemaki wana ke o bazwaki pouvoir bapesi motu jamais pouvoir toleki na voix ya vote tovote président Félix soki yo votaki ye te nga na vota ye nalobaka yango tovotaki ye siko ntango toyokani par exemple parce que toyokani ke no ngai na yo totya na se yo ye na part nga na ye na part na ngai mais soki namoni ke tozoyokana te mon cher ezali te ke soki obali mwasi okoti na ndako c'est-à-dire olongi ye kotisa mwasi na ndako pesa ye pesa ye tikela ye espace yeke aza mwasi na ndako yo koti mwasi na ndako oboni bafungola chambre après ce mwasi na bomi libala parce que sangani oloba nino bakenda akei parce que aza mwasi moko aza ingrate na bali écoute na koti na ndako mais tala kuta parce que otikela ke espace te problème ezali ya alternance te alternance eleki bien mais oyo batamaki sima alternance pesa no merci na Joseph Kabila oh maintenant tokoloba ngo coup de chapeau non na bi côté kuna eloko malamu asala yango wana mais kozwa ke azui pouvoir apesi pouvoir lekaki na voix ya vote pouvoir lekaki na voix ya vote lelo ndo biso sali oyo aza wana kisia problème eza boye obike biso ba congolais hein la Congo kindoki nde ya makasi nani ndoki te kindoki nde ya makasi mais nani ndoki te biso nyonso ba congolais na Congo nabi na Congo kindoki nde ya makasi tozala problème moko comment mutu akofanda penza ye penza na écran azoloba mpe na TV ke yo yebi ke eloko efandisi wana coalition ntango sikoyo ozobebisa coalition est ce que olingi oboya yango bie oyo ani yango kasi nde place eloko nini evandisi Tshisekedi na pouvoir coalition eloko ndele ozobundanga na yo yango wana eloko evandisi président Tshisekedi eza coalition te eloko evandisi président Tshisekedi eza tovotaki ye eko Papi Kilolo eloko evandisi Tshisekedi coalition premièrement eza nanu vote après bake kosala deal na bango soki ezalaki vote ndeko Tshisekedi alingaki kosigne baccord te oyo ekomeli ngai lelo yoka baccord basinya yango ndenge nini baccord basinya yango ndenge nini po bino bata IDPS bondima te nga naza moto ya IDPS te naza mutanani naza moto ya IDPS te nga mutanani te nga naza kaka c'est le réaliste naza analyste politique donc c'est-à-dire soki na ye awa nayaka nga natalaka tala likambo apprécie yango ndenge ezali kosala koya na kifanatisme moko te aveugle tala likambo apprécie yango ndenge ezali nga naloba yango président Kabila a sali 5 chantiers. Ngaza parmi bato balekaka liboso na sala même na Asbel parc de soutien aux bonnes œuvres. Na soutenir 5 chantiers. Mais chantiers mo réussi. Et puis ça chantier mo réussi. Bon on a 2 ans oyo Tshisekedi a sali lo ni réussi. Katina la zolobati.
Yécoute ça là, il est seul mettre à bord, il est diriger 5 chantiers, mon côté récit. Bila 200 petits lobos, c'est pour vous dire que tous allez on a pour la fanatisme. Si on a monique de quoi ça na idée à bien, to ya simanae pour na pousser à Salabolam. Mais ceux qui ont sali en côté, on a des problèmes là yo. Le quoi tant on réaliser 5 chantiers. Le problème là est, ce qu'on de voyer, aïe na mécanicien malam. Ngana réaliste. Règne ça na suka na yango. Chaque chose il y a un début et une fin. Nali kamboli comme ça bongo. Kolingate président éternel à Salagati. On a ça la bonne ya ko longola pour na récupérer Salagati. Na ne du coup tu papa na biso bitakuira. Alors bien ngobi abi pouvoir de la moisi. Ko simbi ça y est. Pouvoir de la moisi ko simbi ça y est. Bien moi si moko te boko renye bino mbali mi balé bo afficher anenge moko. Il faut soit moko fa batama, moko fa bima. Ndenge to mona lelo moko azaki yo batama moko abimi. Ah mais siko mais merci ma téléspectateur émission Tolo Belango. Je pense que je suis avec l'homme dédié Papi Kilolo. Ah otozo fungula moi makama mike to beta masolonio tout sauf rien to bomba rien to loba tout. Émission lelo zo sala plaisir bongo na Zozo Luanda en direct des États-Unis na salon Abomimba Pati Luanda Blandine Luanda en direct des États-Unis. Émission ko sala plaisir na Tita Diamani sa Gaction League bientôt là na kata Kinshasa. Frère Guélon Malanda Docteur Jésus bientôt là tous zelango na kati ya Congo na biso atozongo kala mingité ndeko Papi Kilolo. Je pense qu'on a qui discours à chef de l'État et logo est pelisi moto lelo discours à chef de l'État à Lubi Boy avec beaucoup de patience. Il y a 2 ans il y a pouvoir aux acquis à coalition à Moni et à Boutir na côté mais tout d'un coup to comme chef de l'État a yebisi suna lingala na Kiswahili na Kikongo na Chiluba musala e bandi sikoyo baimboka batuni na 200 oyo ya salaki musala e bandaki te lelo nde musala e banda kibokonzine ezaki wapi. En tout cas question est bien au début étant dans le discours wana chef de l'État est clair na discours na Christian c'est très clair à lobby travailler naie c'est que le rôle va croque à jambe hein moi ba évoluer ça la quitter ba ça la sur place hein c'est-à-dire tant boyokani et que besoin marcher ensemble besoin marcher ensemble il faut se séparer Amos 3:3 à lobby yango 2 personnes ba kotambola nzela mo côté ceux qui ba yokanité c'est-à-dire que comme maman moko boye boka bona ngalo ba coalition ya pacte té tout ça na pacte na coalition na alliance vie tambola bongo na ba contrat. Tout ça na contrat, tout ça na pacte, tout ça na alliance, tout ça na ba coalition, na ba cohabitation wana. Pacte ndeza ke loka makasi. To melana ki makila. Nde ba pacte yango wana ba pacte de sang. To signa pacte ngana yo. Vous comprenez wana za pacte. Mais coalition eza quoi eza la union moko boye. Donc ça quoi alliance. Tout ça alliance, mais ceux qui te montrent que ngana to kotambola nzela moko te et que sengeli to kabwana. C'est-à-dire à s'allier na yo. Mais à mon niveau, il faut évoluer. Papa, si on bali moi, si on comprend que moi, si on a, pourquoi on a un exemple, on a, moi, si on montre que moi, si on a balé, tu viens parler, évoluer ça, il faut ticailler. Il faut ticailler. Oh, pasteur, le but que, oh, encourager divorce. Tu as encouragé divorce, mais divorce dans la Bible, ça. Ceux qui nous ont même le bec 2 personnes, pour c'est la moralité, sur la yokanité. Sur 2 personnes, on s'en est, quand camarade, et moi, c'est un bel besoin, ça, on dit que vous êtes un peu bon, non? Et un problème, numéro. Vous avez un numéro dans la peut-être, tu vas l'en dans le kaka, nzoto. Mais tant on a continué à peine à comprendre, vous avez un numéro dans la Gaïté. Il y a un salaka. Bible lobby na biso que ceux qui le bourg à droite et comme occasion de shit pour na yo ou bien le bourg à gauche, bien lisse na yo et comme occasion de shit pour na yo, ça la yango nini. Kata yango. Nani occasion de shit ya nani? Oh mais mutu yo ya lobby que to tamboli na bango, to monique na monique to so évoluer té. A monique bateau ba comme obstacle. Ba comme occasion de shit. Donc ce qui ba Bible pèse exemple écoute tu as parti en autres. Lisse longola, le bourg kata. Cela veut dire que même le monde qui a une impossibilité à sala yango parce que et puis et que na souke le bien biso bien mieux vaut que ta lola le boko moko que aucun de lifelo maboko mi balé mieux vaut que ta lola le boko moko que lifelo maboko mi balé mon frère tant on président tamboli na yo otala il y a pas que président Félix un problème les amoko papa lobaki le peuple d'abord aussi longtemps que tambola mon peuple on a ça se retrouver té il y a pas que yo na yebo yo kana té le peuple d'abord gratuité koufi. Ah, kasi problème yango wana. Parce que ngana zana mwasi donc omoni ngana yo coalition ngana ezali eyake ebundisa ba action ya malamu yanga. So ba coalition les ebundisa ba action ya malamu nanga na ba projet nanga ya malamu il serait mieux to kabola to kabwana
pourquoi na solo bango oyebi na classe moi na mayele toyebi ke bando na solo to sala 18 ans na bilan na bango négatif to boyite ba bien ba bolamu ezali me moko ba bolamu na bolamu na mabe soko tchango na peso sentir que bolamu eza e o pesi pensate comprendre ko sala nzela ya bandundu yango te ko sala ngona 18 ans ko sala nzela ya boye to boya ngote basali asali pe par na ye ngana lo baga yango souvent na l'église de mission asali par na ye ndeko petango ye bo sunga pe ye comme ta ye aye bo sali na ye libala tant bo sali libala sko bo faciliter payer mais tant on se retrouver que non libala oyo ezali pona tokende liboso te libala oyo za ko sanga de plus en plus ciment et puis peuple lobby ya ko tombokela ngai papa osala nini po ko ko sauver vite akomi a sauver vite na ye habiter nga na monike ndeko tamboli ti awa na monike simbite en tout cas awa photo silana pona moni fona tambola nga moko mais faut que tu tambola yo moko za à l'aise aux libre que tu tambola mal accompagné ndeko pape kilolo tozo kene malembe mal accompagné lelo otomoni siko chef de l'état coalition ekufi compte tenu il y a 2 ans l'équipe bienti maintenant la chef d'état abi azo nommé informateur pour créer siko nouvelle coalition il y a union sacrée tolin toyeba gouvernement ya sika au chef de l'état rotiela biso lignement ya sika au chef de l'état rotiela biso ezala na intérêt ya population de ezala kaka na intérêt ya individu puisque toto mona coalition ezaki intérêt ya individu certes tondimi yango abomi libala wana peuple azo souffrir tilelo ba noali yango babona ne yango rien ne marche mbongo zate bat bolela je pense que toko ta 2021 na makambo sika yoza moko ya ba panzisango ya Tshisekedi s'il faut na loba yango ozaka clair na kana yo tozela nini na maloba chef de l'état intérêt rezala ya population bien intérêt rezala kaka ya ba individu pour le IDPS le roi bozaki pouvoir te bo senga kaka bino bo so pouvoir bon to pesi bino siko pouvoir ngo bo engager ni soto est-ce que intérêt rezala ya population bien intérêt rezala ya bata IDPS obi 2 ans auto compte na compte ngote compte point na compte ngote parce que 2 ans, nous avons direct au régime, moi, on a bilonga na kati tona monate. Ka bilonga kala. À qui la faute? Te yoka. À qui la faute? Yoka na pselo komoko. À qui la faute? Question koloba à qui la faute? Eza à qui la faute? À qui la faute? Moni biloko yango na so kende ko fayu la zaki na raison. Christian tozanga na yo a na place. Basala ga association la ndokite papa ndimaka. Yoka na bisa yo. Na bisa ke loko moko ya motu ya mokanga ki yango ndeti. Na bisio ke omoni même nzamba se déguisaka. Même Satan a fait à se déguiser. Vous comprenez? Et ça, pour côté il faut se déguiser. Vous comprenez? On se déguise comme le rôle à bango. Comme Pesoba, comme Moutamayele, comme Boé, au bunda bien. Ceux qui ont dit que le bundelango libando au bundango bien te kota na kati kota na ben parce que pour kota na ben ce qu'il faut que non na to la ta rouge rappelle la ta rouge mais ngai na zana yanga mission na zana objectif yango desa ba content ngote te desa wana lo bingai c'est nanga jike mo ngai ba tuso ko content ngo menga na content desa wana te parce que sinon tena mona kaka ke makambo ne sala kaka na o kashima mamo mamba makambo sala ina no bati desa no content ngote o lobi bien sikoyo nde moni sikoyo nde to bani ko compter ce ka sali gouvernement union nationale abengi bato belé a to ko sala concertation nani comment concertation consultation mais ka babilo nya sika o to mona na consultation kaka bango mo kaka nde to moni babemba to moni ba Moïse to moni mabita ko za ki boya zongi boye to mona ba baoti luko ba sa ki boya ye boye mo te bilongo ka yango sezonga ka c'est pas politicien so ke na mona ba docteur ko ta ba docteur moko wana na bango souvent ba politicien so ke na armée ko ta bilongo moko wana kaka ba ko trafiquer na ba papa na biso ba Didier Tumba ba ko trafiquer na ba général Mbala ba ko trafiquer na ba général Kasongoyo kanya mo ko bita ko songa ne pelisusu siko so mo kanya masongolo ba non bango de monde na bango yangwana omoni biso ngai so ko pe na monde makambo nzambe okuta biso kaka bilongi moko wana mais makambo sa bongo parce que wana monde bango ba pona ba tumso ko travailler pe na yo mais à travailler na yo kaka parce que na minute on lo sala kité na le bagelo kwana à travailler na yo kaka peut-être et lo sala kité mais azalaki d'accord te na façon de travailler mais tant on que muto aye vraiment mayele neza ko se ko balana ake facilement ndo moko ya député belé na bandeko muso mona ba changer quand parce que donc on remarquer ba to yo to finga bango pamba et ça ba to belé ba travailler pe na mobutu ba d'accord te
mais elle ba moni kabila le père ayeba ko adere mbala moko tu sais bela papa na biso belo ba kota mbala moko ka bilongi moko wana tu comprends kabila le père ayala bilongi seka ce qui magati ba bilongi seka ce qui magati donc on me dit que tout côté à ça la gouvernement union nationale a nommé informateur soit nommé informateur totali siko voilà ce que elle yemo ko comme ce ko diriger hein to bite que yemo ko a diriger kana batu bande ko na to ko apporter un plus na bango ndese ko to bana ko juger ngalo ba ke to ko juger ka président Félix Tshisekedi o monika elo ka sala wana era nommé informateur era sala gouvernement union nationale to bana ko contrôler wana chrono e bandi wana ona nyuso les na ka filmer avec d'autres qui 3 ans pamba te 3 ans na to le bien oh 3 ans to le bien donc c'est to lo ba ke 3 ans na to kontango te puisque boyebi calcul bo sala po benda sous pouvoir na bino na bien ça va système akabila so tali 18 ans so kabila c'est un mandat ba transition pesa inakati ah donc c'est que bo ada na idée de transition et ça question de transition te 2 ans on va compte transition et 2 ans peut qu'on compte transition parce que ce que tout la sugo yé hein to comme tout monde a sugo ndenge nini a ko évoluer et ça question fanatisme te to yebi mutoza na elelo président Félix Tshisekedi hein to yebi penser à mutu to yebi lolenge muto na lingi mboka na ye to yebi ndenga lingi peuple to sala sérieux to tika mutema mabe ya kindoki to tika mutema mabe biso ba congolais to tika mutema mabe biso ba congolais je pense que tozo kendi vraiment na émission na biso je pense que émission ça la plaisir na ba landinyo surtout bozo landa biso na bokebi ba popo tenir ce ko engagé kaka son notaire nango ndeko papi kilolo émission ça la plaisir bongo na kati ya France wana nazomo na bongo petit na ngai Hervé Kumingu na moni petit na ngai Gandini Kabuya na moni petit na ngai Andri na kati ya France ka wana moni masala ngai Bobongumi Ado Jabiri JR Manda Molisho boze belé na kati ya France ya titika bengele ba séjour na kati kin awa ya Godin Tiku na opesa bino ba salutation ba bonne année ba joindre na bino ndeko papi kilolo to vandika boye pétition salami pour na bureau de l'Assemblée nationale à Mabondi. Maintenant on préférait avant que non la question oyo totalement non image oyo il est kaki ya bagarre na kati Assemblée nationale ba député ya FCC ba député ya cash bazo welela nini ndana ko matala bureau ndana ko président réunion botala bino mo bitumbeleka kuna bongo tozonga Christian Soumaël. Ça c'est Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action. Le match terminé. Je pense que l'élément oyo merci na Christian Soumaël tu sur l'élément qui toko oyo bande ko bolani suna boke bomoni baka tumba ba député ba oyo la nini to yebité bureau ya Mabunda et quoi ya ou bien pétition et c'est coquille to yebité libanda to moni ba militant ya PPRD ndenge ba yena ba machette to moni nga mususu ba militant ya IDPS ndenge bagare van et salami bon moni ndenge ba minduki bimi ba civil bimi minduki to yebite mboka auto okende wapi président Fachi Lucas solution pour makambo comme okele mabe to ko ba guerre civile pa makambo ndeko papi kilolo mboka zo yinda se ko yinda après message du chef de l'état au le dimanche lundi pa du peuple zaki inondé na bato ba militant ya IDPS ba militant ya IDPS FCC cash pétition salami na ba député que bureau ya Janine Maboun il fait quoi mais bitumbe bimi tant mon ebe imagine ça qu'on donne na monde ba parlement belé ba bitumbe bimaka ce que talime ba Jacques Chirac ce qui président en France ba betaka sapato na
des députés moko longola chaussure abambi dans le parlement parlement belé bisa bitu maso tala ba sala même na ba spot belé na ba image ezaka bongo parce que kuna déplace ba choc ya ba idée ezalaka ndomo esala ke ba bitumbe bimaka donc pétition c'est tout à fait normal parce que pétition on a pas nesala ba bongo parce que les pétitions pour na jamais kabunda ko yakoya ki facilement non bon ba député IDPS ba yekuna non pour jamais kabunda ko yate akoya ki na yeti batiki mais siko ce qui y a yo peut tourner yo koki au moins le on se trouve tango cha muninga musapita la pe o italio trois bisa pezongeli yo yo sala muninga le ba ke lobby pe kokomela yo yé asala ba revenir ba signature ba signature bon siko ce que ça ba to ba sala ki tetu kuna on ne sait jamais so bi ba militaire ba tellement ki libanda na wana militaire ya PPRD bitumba ezaki libanda te militaire PPRD mo ko ta sala face na ba militaire ide bitumba ezaki libanda ba vidéo na olaxa relaxa ngai mais yeba ke quand on parle de délit de peste comment on va militaire no mona na ba 12e mérite na 10e mérite qui de peste c'est-à-dire que ça est touché à congolais nyonso parce que bitumba de peste ça rapport à congolais nyonso on a dans de peste mais tant on a défendre awa o benga mtayi de peste non pourquoi parce que na on défendre ba valeur o belilo ba défendre siko c'est quand on dirait balobakanini l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami. Donc l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami. Ils ont dit biso mbalé to kutani to no sala bagarre pas mutu moko. Ah yo peut rebondisa ya to sangana. Mais en réalité peut-être yo na mutu na bosana bino ndako moko te. Mais bosana parce que bosana ennemi commun. Donc c'est un peu ça. Donc pétition on a le ngala zo baka ke ceux qui ba mobulenge bima ou bien des autres ngesa le peut-être ça ngambo wana. Na ngambo ya cash na mona bina mobulute. Pourquoi? Parce que les choses sont claires. Ce qui va monique makambu de tambola et aussi mati balobi que désormais yo ko diriger bisoté kanga bisaka kende kanga bisaka na kende ti ko sala bras de fer tango basala ki jamar kabune ka sala mo bras de fer mais simbe garaté ti babité kende akei yo on a fa akomi na ka simple député c'est un député simple aso ne ka na ba na ba réunion na bango tout ça c'est fini. Donc on a moni lo ya grave sa place warate oyo ndeko na bi o ba ko misela ngo ndeko to lo bawa o makambo yo ndeke so kendele eza la façon mo so kendele te mboka eza bon mboka eza na tout ça na problème ya positionnement mboka na ne jupe na positionnement te tout ça se retrouver te peuple eza na kati ya ko souffrir na ye lo bango souvent peuple azo souffrir na ndenge moko to komi na mboka o ndeba defisa bino le bozo fanda na mboka na bino ndire za mboka na bino ti to so souffrir pas mal banzela ezate Tala le lombou le betne to tamboli. De fola ta babotini pour no tambola bien. Pourquoi? Parce que nzele ezate. Yo kanisi ke ndenge président Félix Tshisekedi azoleka. Azomona biloko wana nyonso. Azomona c'est pelisa ye. Normalement alobaka yango président Kabila fala ki soka tikele muninga mboka tikele bijou. Mais ko tike mboka ba tika rango ndi ba tika ngo boiti. To boite lelo to na biso ko défendre. To défendre mais bilo musu so ko tali yango pe. Faut yo ka moi seulement passe na motema. Il faut se le passer dans mon temps parce que Mboka et marché qui bien té les autres dans la souffrance moko tout dans la souffrance moko oko imaginer nous souffrons biso ba congolais to souffrir ma case soit nous dans la se retrouver bazo lia bien on est sa bango mais biso to souffrir parce que biso ça ba homme du terrain c'est homme du terrain par au moins partout et le monde na la wenzelu le monde na place boy au moins na ndenge mboko to souffrir et le moko te so marché. Donc c'est un peu ça tout ça na posa que mboka ezonga na nzela pona to mona mpe moya ko fifre lokola baninga mususu to ça na posa mboka ezonga na nzela ndenge l'homme ne dit Papi Kilolo lobby to komi ko chuter vraiment vers la fin ya émission na biso lelo na traiter na biso ndeko Papi Kilolo je pense que émission ça la plaisir bongo na yemoko mon ami privé hein o ya kati mon ami nanga ya tongo masala nga moko ya kati Yannick Efei papa Discoret émission ça la plaisir bongo na aimé et laissé na kata Belgique ya Sakina na kata Belgique émission ça la plaisir na Ginette Tintou Binyanga la chose na peso ba meilleur venayo ndeko Papi Kilolo to komi vraiment ko chiter malembe to moni mikolo to leka ba te belé ba tu critiquer chef de l'état au cours ya cortège na ya nzela monteur na yemo kwaki to moni chef de l'état arrêté cortège à Kiti tout près il y a place il y a montagne quoi qui pour na ko solo na ye même ba bibi kaka ba image ba filmer chef de l'état siko ba mi tuni moto a filmer ki wana soko zaki mondoki moto ke
ça qui danger pour un chef de l'État. Oui, le corona, tu l'as dit en gros, tu as critiqué à Batou. Christian a reçu le remoko. Oui, bien sûr que l'ingé moi si. Maintenant, par exemple, par exemple, tu vas chaque jour na yango. Par exemple, tu le retournes à chaque jour. Ce que l'ingé, mais ce que avanda na beaucoup tanga ba ko mo ba mo na ke nonga wa ko na na le bela ngoma be. Mais ba le moi son enfant dans Pakistan. Oh, moi son enfant dans Bena soki na Kuala Lumpur. Eh, pas na bango faut comment, il faut que tu le bois coup après bon mati. Obi que on fait l'exercice wana. Obi on essaie cet exercice wana. Et da bolingo parce que même au lingi moi so yana trop. Ozo kende bisika nyonso ya zali. Donc bolingo ça na limite te, bolingo saka, bolingo moko elongo la ke na za insécurité. Nga na so ba période akala tango to sokola. Na lingi fi mo na ipen. Siko to kenda kuna ba beta biso fort. Siko boso nga ipen makolo. Oui, pourquoi tout ça est bongo? Et là, on est mis sur et ça bolingo. Bolingo, on dit mi risque. Bisous que nous que mouton ça moi na soda, papa na za soda, bien moi na commanda au habité. Mais on dit mi risque na quartier na bango à faire ndenge no habité. Peut-être que na chéri mo ya kala, chéri on za boxer. Mais yo ke kaka. Tu ko tomber sur une embuscade. Donc et là que c'est le chef de l'état na biso bongo, a so porter peuple na mutema. Tobo ite biloko wana ba chef d'état biso kata mutuna ju bal ou bien ju problème ils accordaient chef d'état télémarketing kenda faire mais biloko musu se fota la façon ya mutuna ka lingeli bato et wana ndezo la ba preuve que muto ya memi mbatu na mutema azomona bango lokola ba azomona bango lokola ba nyamate lokola ba sosote a memi batu na mutema azomona bango lokola batu moko boité inutile et puis que bato malgré baza na cortège nanga ce sont des responsables ce sont des pères de famille. Ce qui a un problème, il faut vraiment que nous compatir. Chauffeur n'a pas fait. Elle a confié. Moi, qui chef de l'État présence. Ceux qui battent ça, ils tomber na nzela lufu. Oba bismo esika période moko. Chef de l'État ça kuna. Place nyoso oba ba inondé kuna côté ceux qui a lemba ceux qui côté ni o inondé ça maki mbula tout ça. Chef de l'État zalaki, c'est-à-dire que azam muto même peuple, a même peuple na mutema. Danger ezolo belé rien. Insécurité ou pas, ça lui dit absolument rien. Parce que yeli boson elo kazo mona nanu, ayebi que vie humaine est sacrée. Vie humaine est sacrée. Malgré baso garder ngai, mais basa batonga pe fona protéger. Vous comprenez? Et là que parce que bango baso protéger yo, bango nde basa non, c'est que yo protéger ngai, ngape na protéger yo. Parce que personne moni qu'il y a un danger à télémis. Ce qui a oh mon tata il colla dans la balle. Ah to boy te yo c'est que nzampa ko permettre na acte ya bongo à sacrifier mutunaye. To boy te tout comme nyo ce ko ya. Malgré baso ben on imprudence mais et l'européen salimiona et imprudence mais eza mutema tout dépend na ndenge mutu na mutu mais meli batunye na mutema parce que na tango lingi mutu okozwa ba risque nyonso bien sûr risque na ye eza danger pour la eza mabe pour na pays mobimba mais quand même toko condamner loko wana te so condamner peut-être yebi loko zo lobate ou yebi loko zo salate mutu na mutu na ndenge na salaka ce que zalaka te na monde peut-être peut exception peut être pas na biso vie etambola ka bongo eza na président a marqué loko moko boya sala ye mutu liboso sala yango président congolais a tellement cortège Moutouné a salaki malaise, ceux qui passent d'accident ont évité. A télimsa cortège, a Kiti, a tala moutou ana bo mais bo kenye l'hôpital. Mais bo tu condamné le koana, tout dépend de notre chef de l'État, n'enge président Abisso, a zo memela biso Congo, a memeli mboka na mutema et puis la population na. C'est un peu ça. Un peu la population na yende ko papi ko lolo to kuma vraiment na suka mais na lingina l'action lo moko boye. Na lingina l'action lo moko oyo ba imboka ba sali mwa schéma na bango, mais to ko tuna yo pe tant que moko ya balobeli ya président Fatou Tshisekedi parfois na minute o bazolanda biso to l'action na loko tala na loko omona onde wa komi moni schéma ngote to na moni schéma on comprend schéma ngo donc arbitre arbitre OK d'accord ndeko papi kilolo lelo oyo gouvernement ya Union nationale zo salama pona yo soza Fati premier ministre ko nommé nan premier ministre sur na président Fati bon nga siko premier ngeza moko mon président Fati avant d'ana batwa na yoga bango a tout ça la consultation ayoki bango ayebina ni ya ko nommé
soko tulinga nani ya konomi ngana ngasko na ko basona ba sentiment mais habite que John za ko za ne pe a mutu mabe mais tellement tout le monde est na TV mais ngana na be na ko pona mais na ebi kati na yete selon yo na schéma o bato batali sikoyo na schéma wana Vebat premier ministre Vebat premier ministre Vebat le kwebo. Oh d'accord selon yo Vebat premier ministre donc le poste est clair côté défense ba ko nomena défense mais défense ko battu sur le bagara et le romoti nani pas ne pas côté moko nani beaucoup de mon ancien la défense beaucoup de mon ancien la défense obi défendre danger ya solo viens mon ancien la défense pour défendre parce que à part bambila na biso à l'état za bambila na moko oui bango azala ba militant na moko nanu ya bundu dia Congo c'est dit que y a une double armée ya bundu dia Congo na armée siko ya biso ya mboka ya FARDC. Okay. So na défense fait mon ancien. Bon sentir. Bon, selon Karayo, l'intérieur, nous on a le schéma o va ba talango, ba ko tanan. Intérieur. Te au moins intérieur. Le ministère de l'Intérieur il va ba te pour l'intérieur faut pas tirer via la bisona. Gilbert Kankonde. Te ya fanda ka place wana. Gilbert Kankonde afanda kaka. Ba changer été. Tu es sur côté finance. Donc les gars na plan ici mamboka finance pour na yo soki gouvernement et salami ya union nationale ba ko tsanani na schéma wa ba tala siko te finance on ngai ngafana bouleverser ka makambo Bemba Bemba c'est la finance ko bo sentir bena ke mongo ko bouger te na mboka igwe na kati na finance do yo mo fo senga na la rolenga o senga bena mongo sentir ke muto est-ce que mongo yo bima solo do faut pas ça il faut justifier que mongo yo e ko kende wapi. Vous comprenez? Finance, il y a pas une minute. Obi finance non? Finance il faut igwe. Merci de papier que le tokomi na suka émission la biso. Moi ba salutation, moi ba meilleur vœu, obi katona ba festive il y a mois à fin de l'année. Ba dédicace, ba vœu des meilleurs tout consort ko pesa la banane. Ah oui, en tout cas merci. Na pesa ba dédicace na balandi nyonso ya to lobela yango. Parce que ba tuminga ba ebinga à travers émission oyo. Na pesi va dédicace mois de décembre yango yo nzamba za malamu ba te biso banda janvier ti décembre to se plara que nzamba sunga tout traverser en tout cas ba meilleur vœu ba joyeux Noël na ba dekono so ba kozali ba ko kolanda biso na bo sanité Chantal Nsiku Golden Nsiku to tuko solo la mikolo yo tala to solo ki moi trop yo yebi na yebi makambo ezana ka to sale makuna en tout cas na yebi que corona ezali corona est petit na RDC. On va tchaka tembenga na vivre corona. Na moni veda corona na misu nenga otambola. Corona ezali corona frappé tina kata libota nanga. Na moni que corona ezali mutake poto teme awa. Corona frappé. Donc ba docteur papa na biso muyembe, le solo ba tchanga ka to loba parce que tout le monde a dit ngote. Mais tu comprendre que maladie wana ezali l'attaque chine. Na kanisa ba corona pona cela qui on a tantini godé. Mingi en tout cas merci na ba ndekono balandi biso mon ami Alex Malala mon ami Murphy Bolieli mon ami Emmanuel Kambala merci. Merci Nabino, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission avec l'homme dédié Papi Kilolo. Abonazo pesa ba merveille de bonheur na batunyo stu balingaka. Votre humble serviteur Christian Tiku mingi bongo na unité centrale Mobimba na Olivier Asingalembi, Dadi Papula, John Kianda, Yannick Asingalembi, les V Japan Poi, Defi Matimba. Mingi lisusu na Dr Love Kuba Kongolo, mon ami Tony Issa, mon ami Bailo, mon ami Tonton Mamba. Assez Kalombo, Dan Kazamba, boza ebele wana ba merveille na bino, ba merveille bongo lisusu na Zozo Luanda, Pati Luanda, Blandine Luanda na salon Ab Mobimba merveille bongo na Fallon Moussasa, Ornella Moussasa, bana moko bien, bana mo basolora bien, basolora makasi, mauvais ya kati, mauvais idéologie, allait tout mon pio, mon compte ba conteneur, na kati ya Houston, merveille lisusu bongo na Tita Diamanisa, Ado Jabir, Bobongumi, merveille lisusu bongo na Yomoko Christian Soumel, maboko trépied, émission comme na Souka. Mais avant la cette émission, d'abord à Libanga Moko. Merveille na yo, ma major, rythme lichon. Mamundaya, Fatou Misenga. Mamundaya, Emendaya. Na komi na Souka. Na lo baranin. Chikicha, cha cha. La force. DKL TV.
tolobela yango Christian Siku émission mikolo sur YouTube La Force TKL TV tolobela yango système mikolo Christian Siku